Tonton Bobo Manoka, les tontons les plus charismatiques. Tonton Bobo Manoka, yeyo tonton Bobo Manoka na Paris. Alors, lelo to yelibino ba good news, lelo to yelibino ba sango ya malamu kaka ndenge to mesana koyela rabino, kaka ndenge Irsil Botelo TV ayaka liboso na bino pona koyela bino ba sango moko ya kitoko makasi. Alors, lelo na yelibino good news, lelo na yelibino sango moko ya kitoko pona tonton Bobo Manoka. Manoka ya babobo ya kande to yebi roi Salomo, frère Timothée. Pona ba oba yebi bien, ba oba yebi vraiment musala ya Bobo Manoka, ba oba yebi vraiment qui est Bobo Manoka, ba ko se référer nande dans ba frère Timothée, frère Timothée. Tonton de tonton ou azoko incarné ba rôle na ye très bien. Tonton ou azo sepelisa bana nyonso ya famille bota. Tonton ou azo sepelisa vraiment batu nyonso ya famille bota na ba rôle na ye ya kitoko oyo azo jouer na Belar TV. Alors mbote na bandeko nyonso o balandaka Irsil Botelo TV. Mbote na bino esika bozali. Bonjour, bonsoir, wana edepandaka kaka na air oyo bo landaka émission na biso. Alors nde boye baraboko pesa bonjour to boko pesa bonsoir. Alors merci ming na bandeko nyonso o balandaka Irsil Botelo TV. Merci na bandeko nyonso o basoutenaka chaîne na biso ekende liboso. En tout cas, merci na bino esika nyonso bozali. Na répétera toujours na chaîne na biso to finga raté, na chaîne na biso to yaka na biso te pona ko finga batu to yaka na biso te poto banda ko vandela soki ndenge nini mais awa na chaîne na biso to yaka toujours ko sala ba analyse na biso concernant batutu, concernant makambutu o elekaka na mboka na biso mingi concernant ba comédien. En tout cas to yaka vraiment ko sala analyse na biso pona makambu nyonso. Alors to lingara ba comédien mboka na biso to lingara bango, to lingara toujours batambola malamu, to lingara toujours ko valoriser bango, to lingara ko valoriser vraiment musala na bango po soki biso to valoriser ba comédien na biso te mutu pe ako valoriser bango a zate. D'abord yo moko bandana ko valoriser ba comédien ya mboka na bino avant batu mususu batali banda batamboka mususu bapesa bango valeur. Mais biso na Congo ka ndeka to mona mingi bayaka ko finga ba comédien opelisa caméra bandi ko finga comédien finga sisi loposo. Mais biso na Irsil Botelo TV to yaka wana pona kopesa ba conseil, to yaka wana pona kopesa bango ba honneur na ba musala o basali la biso. En tout cas to sepela rapota ngova na ndaku na yo oza mwa boring obite na zo mwa théâtre na tia. En tout cas tango otalo moni mo ba rôle mo ke sekisio surtout mingi na Belar TV na Belleville Kandi TV ozo pe ba makamo ko tali omoni ozi mwa conseil otali koto opoke na ba Sydney TV okepe koto RDC Comedy de ba blog moya bongo. Donc et ça la biso bien yango to yaka toujours ko sepelaka tango ba comédien na biso bazo sepela to yaka ko sepele longo, tango ba comédien na biso bazo lela to yaka pe ko lela ilongo. Ce qui peut sengi likambu moko ya ko pesa conseil ke likambu moko zo tambola bien te to yaka pe ko pesa conseil et longo. Alors merci ming na batu nyonso o balingaka Irsil Botelo TV, boza ebele o bolingaka mwana bino, yaya na bino, leki na bino, tata mwasi ya bana, mama leki ya bana, boza vraiment ebele oyo bolingaka biso, boza ebele o bobengaka nga, boza ebele o bokomelaka nga. Vraiment nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino ba mama poto, ba mama États-Unis, ba mama ya France, ba mama ya Canada, boza ebele ba o bobengaka mwana na bino leki na bino, ba o bobengaka vraiment pona kopesa ba conseil. En tout cas merci mingi ba mama nanga, bo continuer toujours ko sala yango. Nzamba lola arozanga te na kobatela bino muta kokara na nyonso azate madle mabe na biso mais bobengaka biso toujours pona ko conseiller biso. En tout cas merci mingi, que le Seigneur vous bénisse. Ndeko nanga soki eza mbala no ya liboso okoti na chaîne na biso Irsil Botelo TV. Vraiment soki eza mbala na yo ya liboso otombe na Irsil Botelo TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, o sala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et o sala kitoko makasi. Lelo to elibino tonton Bobo Manoka.
eloko nini oyo ezoleka epai ya papa na biso Bobo Manoka. Bandeko na nga tomoni ba video tomoni ba video ekezongi, tomoni ba video par-ci par-là. Tomoni ba video ekezongi tonton Bobo Manoka na minutes oyo aza na Paris na poto kuna. Donc Bobo Manoka penza na Tour Eiffel o libende o bate bele barevango. Ba comédie belé ba revali bende o libende wana ezaka na magie to nini le goût de ça, le goût de Tour Eiffel. Mama yo nanyo kende poto sala o sala vidéo na Tour Eiffel te se ko voyager te ok poto sala vidéo na Tour Eiffel te se ko ke lufu ya pour ce que penza poto fosa la vidéo na Tour Eiffel. To mona ki ba luna miezi ba kenda ki ba sala ki ba vidéo na Tour Eiffel malgré ba to ba finga ki. To mona ki ba princesse Ilustar ba sala ki ba vidéo na Tour Eiffel malgré toujours ba to ko finga. Koto pe to yaki to mona ki pe Barcelone to mona ki pe malgré ka ba to ko finga mais ba sala ki ba vidéo en tout cas to mona ki biso nyonso. D'autre part, pourquoi yango ba comédien ngo ba ozo la visa ngo wapi yango ba comédien ngo ba komika poto na ngo pesa bango ba visa ya bongo bazo ba visa te normalement ba comédien mboka na biso ba na droit ya ko visiter ba pays akepe awa visiter zongi ba na droit ya visa. Normalement vraiment ba comédien mboka na biso ba koki jamais kopimela bango visa. Donc ba na droit ya ba visa ya ba mboka kokende kotala koke moi visite moi congé azongi. Ba tonton Bobo to mona déjà bazaka soki a tourna ki mingi mikolo wana tourner à la kena ekopema eza ndenge monde to mona ba Davina apwa nde to mona ba Davina apwa la star. Tout le monde a bon bazaka a tourna le bité ezata au pema a voyager qui a pemi na ye ezande mona ba mama na biso a poto to mona ka sala munike o eza nanga siko na zo congé na pema azumwa congé na ya pemi sota kitikini sota kene Dubai sota kene ka esika moko akene ko vanda moi vacances alexa moi temps a pema na ye boende ezalaka ezaka te banda ko travailler. Donc yo travailler kaka oza na repote okendaka congé te ezaka malamu te. Nzoto pe moko il faut sepelaka balobi to profiter to sepela tangu toza na bomo ibandeko nanga eza très important. Tangu toza na bomo to profiter to sepela lelo na mboka na biso comment ceux qui muta déplacer a surtout na ba comédien na biso ceux qui muta déplacer komi ko filmer ba vidéo na zo tiamo ba photo ba komi ko tonga yekutu awalaksa nini yango banda kenda komika ba photo na photo ya bozala na place na bango so pena yo pena na place na bango ndesiko bobo esko yo na place na ye oko sala vidéo na Tour Eiffel te ponga kut na place a bobo na kekut ko sala vidéo na simbi na libendango ponga penza na osala na nga penza vidéo na ebisi zana batebele bakoma aka kotonga bango princesse Ilustar to mona ki awa mona batake na epoto ake sali ba vidéo na bato ba critiquer na robe oya lataki bino bota la robe to bota li bende wana ya Tour Eiffel na sima na bino. Est-ce que bota la robe to bota la li bende oya ke c'est la vidéo bino bo saka na Tour Eiffel ngwe ezaka bien ya bomona te to mona ba challenge na TikTok it batu ba ku na Kongo maluki ka moi aluki ne kaka funi babenga ngo ninyo babenga ngo ni bandeko nanga o basala photo edit wana aluki ne kaka tiaka ka effet moko boye ya ninyo ya Tour Eiffel na sima asala photo tiaka ka effet ya Tour Eiffel na sima po esala ka bien to mona ngo o mona mutu asali na ye penza sali na penza vidéo na ye azuka efe ona ya Tour Eiffel atina sima po moni satake azana na Paris kuna mais or azana ye kuna te bande konanga to félicitaka ba comédien na biso kala tozaki koloba yango bino bozaka ba théâtre bokosa bato sa théâtre na poto mozaka na kata ndaku no kala to banda lobango to banda mona babiloko na kala bakosi wana bakosi siko mutu moko aza na poto baolakisaka na kata ndako mo balakisaka na kata chambre bimate mais lelo théâtre mboka na biso échangea
lelo ba comédien na biso ba koma penza akepe poto a tourner pe théâtre a zongi pekin mais kaleza ki oso akepe poto kokima to mona ngona ba musicien combien de musiciens ou ba kima na poto na série wana to mona ango yango balobaka chaque chose à son temps ba comédien na biso bazaki na nani ya komema bango ata na poto mamu livre yake azu ba comédien mais ba na poto mais bato belé baloba bakokima bakima te bango wana bazongaki lelo bango yo ba développer bomona bobo aspect changer lisusu aspect tokos bomona aspect changer lisusu donc c'est-à-dire ba comédien na biso ba koma na bango na ba vie na bango ya bien malgré to critique ka bango malgré to finga ka bango malgré to dénigramisa na bango basala po bozaka bata maboke bino bata maboke mais nzamba osala kana ba maboke wana ba osala ba ofuta banyongwa misu eza na bato ebele abota makaka wana aokola kaka wana akenda ta na province apamba te ke wa voyage kenda ta province apamba wa kenda ngote mettons baninga ba ofuta ta nyonga misubwe eza longo mabete bandeko to yoka kaka jalousie te to longola molimo wana ya jalousie omoni penza bwe kumisa nzambe penza beta milelo po nzamba tshelo escalier lobi nango tonton Pierrot Ndombasi kumisa nzambe po nzambe atiela o escalier yo pe o mata ezate soko moni video ya boya star osiliki comme boyoka na kate lelo ba star na biso bakomaka bakabwana ka deux parties au koto ale comme boyoka na kate soko mona ki muninga atie video soko mona ki muninga be moteme vimbi ya baba star bo manuka a vrai star a star complet a voyager déjà avion à matara avion le kopamba a voyager déjà tout le monde a de bobo manuka na Dubaï tout le monde a kae dernièrement tout le monde a bana na awa dernièrement tout le monde a bobo manuka na bana na tout le monde a bobo manuka na Dubaï quand tu misana komona ki na Dubaï a voyager ka déjà de eloko moya mabe eza na ngotele lo bobo manuka ye na Paris balobi Paris tombé donc ba princesse Illustar ba Barcelone to mona ki pe luna miezi akinda ki me luna miezi na minute aza déjà na kin azonga kine bijo bokasi soki alobi ke akende lisusu kozwa susu visa akende ba opesa ete ba opesa e pourquoi akei azongi kala nde ezalaki so mutu akei poto akotikala kozonga te ono mona kimi abatami abwaka na engunda me bacomédien na biso bakoma na système moko ya bien bakoma na système moko ake poto aluki mukanda soki deja azwi na ye mukanda esili lelo Barcelone banda kenda bomoni Barcelone na umeli Barcelone na umeli mais na bato belé ba ofinga Barcelone eza na bato belé ba oloba bando kendaki ozozonga te ok ko boma carrière oui to ebi ke ba comédien na biso vraiment soki ba ke poto en tout cas carrière na bango ebebaka soki vraiment ba ke poto carrière ebebaka so ba o ba kendaka ba ke poto ba ozonga sute carrière na bango ebebaka basala sumusana bango comme il faut te wana pinda to yebi mais Barcelone akiza mosa libala ake poto na mwana na ye ake libala to moni kuta komi kosala recrutement ya ba comédien na poto kuna ake libala soki lelo alobi azonga seke aozela nanu aluki na mukanda soki azwi mukanda na ye après soki akozonga ekodépendre kaka na ye aluka na mukanda azwi mukanda après soki akozonga ezotala kaka ye soki pe akozonga te ezotala kaka ye en tout cas toyekolaka kosepelaka na ba star na biso babiloka boye ntango moni bobo akei boye atie mwa video ne na TikTok o félicité ye okomi opesi mbote osouhaité ba voyage malamu eza bien aza star munene ya mboka na biso tolongolaka N Pro Max yo wana place oza tango moni boye yango ye pa lakisa nini yango ye pe ndeko nanga nzamba opambulo te sepelaka na lipamboli ya baninga pour que nzambe pe apambulo même na monde ba comédien lelo bozaka motema mabe lelo bozaka ona o bayoka na te so omonaki o asomi mutuka boye bo critiquer so bomonaki o boye bo critiquer ya il faut ko yekola ko sepela na mapamboli ya baninga
po nzambe pe apambola na retour. Soko zo sepena lipambola muninga te nzambe pa kopambola o te. Mais soko zo sepena lipambola baninga esika nzambe nda mimonisa makayango wana. Nzamba mimonisaka na ba oyo basepelaka na mapambolo ya baninga ono mona ye pa opambolo me kada le pamba ka boyoza ka so muninga bongi moteme sali yo pasi muninga ju yo kuna moteme sali yo pasi est-ce que muninga mutatinda koza mutelokolo kilo yaya sepela na lipambolo ya muninga po nzamba pambola yo mokili tourna tout lelo ya yo lobi ya muninga lelo ya ye lobi ya yo lelo ya yo lobi ya ye mokili ezaka bongo en tout cas to lingana surtout na monde ba comédien na biso bo sepela na mapambola baninga et puis bo lingana ceux qui bozo lingana musana bino ekende liboso ceux qui vraiment bolongoli mo ba confirme ko bozaka nango ona o baloba na raté ona o baloba na raté ceux qui bolongoli yango bo mona vraiment musana bino ekokende liboso makasi alors wana to elaki bino ka bonne nouvelle ya koyebisa bino ke papa na biso bo manoka na minute oyo azana ye na Paris ake moi congé na ye ya mukie moi congé mo beka ya mukie azana ye kuna azana ye na via bien avant d'après hôtel moko ya Lix boyebi kutu bo manoka alingaka Lix donc avant déjà na place moko ya Lix donc azana ekuna vina ye kitoko alors ba mama na biso ya poto ba obolingaka vraiment bobo manoka zawana na mabele na bino ka ndeza la rabota la star na bino azonga pe makasi tomoni star na biso vraiment auti poto esika ba mama na biso mitema malamu bazalaka sika vraiment basha malamu basha mitema malamu basha o basungaka vraiment esika basha bayokaka pasi ya badinga o basungaka batu bazalaka vraiment merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse wana ezalaki liboso na bino Ursule Beauté la TV o ya bino o bolingaka mingi o botalaka na bandako na bino o azaka soki akotisi vidéo en tout cas bokotaka pour que bo soutenir ye en tout cas merci mingi nzamba lola apambola ba nyonso yanga nalobi be baye nyonso yanga ba o batalaka video nanga na motema malamu ba o batalaka te pona kofinga ba o batalaka te na motema mabe ba o batalaka te pona koyina me ba o batalaka nga toujours na motema malamu ba o babengaka nga toujours pona ba conseil na yebi ke tangu émission silaka na zora ba appel donc yo o ko benga mutaliboso na moni yo déjà donc merci mingi na bino nyonso bandeko na nzamba lola apambola bino bozanga kambu mbonga wifi te bozanga ka surtout mbonga wifi te mbonga mega te pour que bo soutenir biso vraiment tokende liboso alors bandeko nanga soki eza mbala na yo ya liboso otombe na Ursule Beauté la TV donc ande na yebisaka bino soki eza mbala liboso ozwi temps na yo ya kosabone ozwi temps na yo ya kolike ozwi temps na yo ya kokommente et puis ozwi temps ya kopartager kobosana te kofina na cloche ya notification pour que prochainement tango tokotia émission na biso ekomela yo directement eshika okozala alors merci mingi wana tokutani à la prochaine occasion bisous bye. Bye.